savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche, il lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça. Je ne sais pas pourquoi il est... Tu vois, moi je prie pour Papa Lifoko. Hein? Nzambe apesa repo kimia akende na kimia. Nzambe a saleli akende na kimia. Oui. Donc ça veut dire que tu commences déjà à précéder son départ. Non, je ne précède pas son départ. Je n'ai pas dit que je précède son départ. J'ai dit que Dieu lui donne la paix. Les repos, apema aza na kimia. Un jour, ceux qui nous ont récupéré akende na kimia. J'ai compris maintenant que ebi na bana ko analyser ngana lobby tant on passait il faut qu'on vous na réunion au basala qui a expliqué l'importance des prophètes to mona ki yo bimi oye ko loba babi lobela osala kana ngwana lobby ba n'importe quoi parce qu'il faut qu'on dit qu'ils étaient piqués à quelque chose yo yewana o lobby babi loba si qu'on dit ko à partir à maloba na on est na comprendre que donc makambu ancien bande ko loba et ça na groupe ya batu moko balinga passer il faut quoi kufa. Donc, frère Philippe, yoza moko na bango na maloba na yo ngate frère. Église eza na ba doctrine ebelete. Doctrine eza moko c'est l'amour. Tobosa na ba appartenance na biso. Mais tout le monde a dit loba na Nzambe, toza la uni, toza la soudé. S'il y a un sujet où est-ce que to débattre, c'est le quoi liboso, to sala yango avec douceur, sans parti. To sala yango avec amour. On remarque que ma pasteur rebelle le long na Congo awana centenaire mosusu ayibaki écharpe ya batu ya Tommy Osborne oui ayibi yango akei nango wapi po azo onction ya Osborne mais bazo bosana que Osborne na dei ya prophète Branham atelemaki pona koloba que j'ai vu Jésus dans un corps appelé Branham. Ne m'opposez pas à mon aîné Lifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Ça fait beaucoup de gens qui parlent, connaissent Lifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima, à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3-4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit nanga, est-ce que tu Foufou Tozolia ou la Bible les arabes? C'est lui qui m'a montré pour la première fois que le foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages là, prenez mes photos avec papa, il faut publier ça rapidement. C'est pas mon ennemi, jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas? Ana, na tata. Nani mukolo? Tata. Eza tata. Et nani aza makasi? Eza tata. Pour attaquer David à combattre Goliath. Saoul a posé na posa ko yeba David te. Akotuna tata na yena nani? Azongi na loi. Alobi Moïse alobaki na loi soki ngombe azali konyata kona na elanga bakanga munoko na yete. Pour la toni question, est-ce que Moïse abandaki kolobela pona ngombe? Pour la lobité, il parlait de nous. Tango Pierre a commis na ndako Corneille. C'est alors qu'il a compris que miselekete na bakoba Izawana te. Oh. Ah, ils appellent Nyokate. Oh. L'inspiration, papa. Même bande kondenge bazolo bake bato message bazana bronchir, bazo ka bronchir lokola absolu. Soki ils bongo. Ba pasteur nyonso bazo koma ba livre. Batika mo pe. Batika kokoma. Batika mo. Oui, batika kokoma. Ba pesa banjimi na bango kaka Bible.
Et puis bango nde bamibenga ba branamiste te. Batunde batunde babenga bango. Ndenge moko pe ba protestant. Batikala ko mibenga te toza ba protestant. Catholique nda pesa bango kombo ba protestant. Matelemeli biso. Oui, Martin Luther a telemeli bango. Très bien. Ba oyo nde bazo mibenga église de réveil bango moko ba mi ponaki ke toza église de réveil. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Sincèrement, je crois au ministère de William Marion Branham. Je crois au message qu'il a prêché. Je crois en son Dieu. Mais j'aime le pasteur Barouti plus que William Marion Branham. Oui, c'est vrai. J'aime Barouti plus que Branham. J'ai connu Frère Branham par la révélation. Je ne l'ai pas connu physiquement. Mais j'ai eu à connaître la personne de Barouti Kassomo physiquement. C'était un homme spécial. Il nous a laissé un grand héritage, la parole et la puissance du Saint-Esprit. Il nous a laissé l'amour, l'unité. Il nous a laissé la joie. Vraiment, j'aime cet homme et je crois que son Dieu sera aussi notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci Nabala la Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous. Merci Balana Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous dans vos maisons. Episcopo Yambo, rendez-vous na Kitata. Nakanisi, toujours continuer quand la série, il y a une émission où on a kolobela, likambo munene où ekoela kibiso ya. L'inspiration sur le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Tout le monde est révélation, il y a bamakambo belé za kobima za kobima. Et ça lisanga oyo ya bande komi balé si otena bidozer, batuana turbaki batuana bazoti a désordre na message. Alors batuana et lokoni ni batuana baza kosala. Batuana basali lisanga moko pona koluka ko combattre ce qui est l'homme de Dieu par rapport à leur conduite. Alors, et comme il y a bango na ba émission, bayaka, babanda ko ba fausseté, babanda ko jusqu'à tel point que ndeko yo sisi yote azoke ne ko prédire la mort ya serviteur de Dieu bandeko nangai. Est-ce que c'est normal vraiment? Na bi ke to kota na ba élément en profondeur ya ko mona mwana mobali oyo ko loba à la légère, liwa, il y a serviteur de Dieu qui est pour la bango ezaya mona tout le monde qui est bâti là qui est poison, tout le monde qui va nous tout le monde nous mona et résumé na bato mi balo bozo mona. Na ebisa bino makambo ya Mike Kalambai. Il a été coaché par ses frères Bidozer. Bota la kuna bozo mona yewana Bidozer ne bazolo bande bazo solo là.
Alors, émission lelo, tout ça liango na pasteur dénominationnel. Oyo ba branamiste ba contact alors ba dénominationnel. Or to bande ko kanisa ke ba pasteur dénominationnel ba yebi makambu ya message ti. Nzoka ba yebi histoire ya message kitoko, mais bazaki na bango 100 fois bazali ko lobate. Alors tozo zona nous garçon aussi si ote biloko alobi pona lifoko du ciel bo se pa nango te. Toyoki yango après na sima ko yango toko zwa sikoyo le docteur Gilbert Mutombo a défilé biso na connaissance ya makambo parce que mingi to baka ke maikamba sala ki bazon sibo mais tout ça notre débat sikoyo sur l'inspiration elle est plus forte que les écritures to ka ndengeni ya koloba mais avant ko yokaye to zona nous vidéo ya sisi yo après to zongi. Je ne sais pas pourquoi il est. Tu vois, moi je prie pour Papa Lifoko. Hein? Nzambe a pesé repokimia a kendena kimia. Nzambe a saleliemi a kendena kimia. Oui. Donc ça veut dire que tu commences déjà à précéder son départ. Non, je ne précède pas son départ. Je n'ai pas dit que je précède son départ. J'ai dit que Dieu lui donne la paix. Les repos a paiement à na kimia. Un jour, ceux qui nous ont récupéré à kende na kimia. Frère, ce que vous faites là, ce qui est pour la ignorance, ou bien vous avez mis ma bé. Quand on a une mission, on a comprendre que bah jeune garçon, oh bah ça mis ma bé. Non. Comment on senge la papa ya batuliwa? Oh, je demande à Dieu. Et ça la ngaite boyoka yemoko. De na sala ki bil désert lobby. Boyoka bino moko. Pour Papa Lifoko, Nzambe a pesé repokimia a kendena kimia. Nzambe a saleliemi. Boyoka. Nasengi Nzambe a pesé kimia a kendena kimia. A kende wapi, frère? Un chrétien, un pasteur. Osako désire la mort de ton collègue, on peut dire ton collègue parce que vous faites le même travail. Mais quel est le genre de l'esprit que frère Ozana Yango? Frère Philippe, quand j'ai suivi cette émission, on a dit, oh Dieu, j'ai compris maintenant que, et bien, on a analysé, on a dit, quand on passe, il faut qu'on vous dise que la réunion, on va expliquer l'importance des prophètes. Tout le monde qui est bimi. Vous voyez que le babi lobelo, ça la n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'on ait dit qu'ils étaient piqués à quelque chose. Yo yewana, on lebi babi loba loba. Si on dit à partir de loba na on est on comprendre que donc makambu ancien bande ko loba et ça na groupe ya batu moko balinga passer il faut quoi kufa. Donc frère Philippe yoza moko na bango na maloba na yo ngate frère. Merci beaucoup nakanisi boyoki bino moko c'est pas bien, c'est pas normal. Koulukaliwa ya serviteur de Dieu koloba déjà na mutu baza na famille. Poka biso to portera plainte te, poka biso to kipara na biso te mais soki zaki na ka ya bango bonga bomona ba problème ande ko nanga bobongo na mitema. Si j'ai oyo boza ko lobela, lelo ba dénominationnel bango moko ba koti yango pona ko défendre mutu message. Pe ma secret ba bombela biso pona message ya Branham, to yoki yango siko ke non Branham c'est un serviteur de Dieu. Alors, le pasteur Gilbert Mutombo, yene mutakolobela biso connaissance to kenaki panaye poto yokaye alobela biso comme étant muto aza docteur parce qu'aza docteur na ba écriture. Alors to yokaye makamnya koloba. Alors to kutana mino prochainement nyonso to sala pona ko ramener bino to somo témoignage ya Branham et puis to yoki pasteur Mutombo to kutani prochainement épiscope ya Mborande Kita rendez-vous na Kitata. Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche, il lui dit, cancer du foie. Il s'arrête.
Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça. Il y a docteur Gilbert Moutombo, nakanisi boyebiye déjà, aza muto ko présenter té naki pa na ye pour na to meka un peu kosola par rapport ya sujet oyo ya inspiration parce que comme sujet to longo na niveau ba critique ya ba makofi ya ba nini té to comme ce ko tolobela na lo banzambe. Bonjour docteur. Bonjour mon épiscopo. Ouais, épiscopo ya Yambo. Mon épiscopo ya Yambo. Mais avec évêque qui est catholique, il y a biso eza penza la famille de Jésus-Christ pour nous défendre parole, biso pour nous défendre parole. Na kanisi qui introduction na ngane na lobby par rapport ya débat autour na lelo na toile, l'inspiration c'est le monde de Dieu, elle est plus forte que les écritures. Koyoka moto ayemba kinzembo wana le boyka du message pasteur du Foko du ciel. Aleka qui n'a pas la politique a expliqué mon clair bien mais aussi la karaté de qui côté Mike Kalamba ou attaquer qui a benga qui est démoniaque a zongi les sous-habits qui a regretté ba nzambe ne bo sakana liloba donc bo qui ne na liloba pinza botiki liloba pour kolanda makambo ezanga tina ba penser ba tout ça en tout cas ça na regret makasi alors to senga no vidéo ya Mike Kalamba après to zongi pour na docteur ameka ko expliquer biso. Ne m'opposez pas à mon aîné l'Ifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent connaissent l'Ifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima et à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3-4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit, est-ce que que Foufou Tozolia ou la Bible c'est lui qui m'a montré pour la première fois que le foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages, la prenez mes photos avec papa, il faut qu'on publie ça rapidement. C'est pas mon ennemi. Jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas? Est-ce que vous savez d'abord que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est plus fort que Patrice Moïmuso. Mike Kalamba est plus fort que Matou Samuel et Deningone. Mike Kalamba est fort que Thomas Lokofe. Il est fort que Menkanou. Il est fort que José Nzita. Mike Kalamba, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est fort que l'Ifoko du ciel. Et parce que il s'agit de la vérité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nakanisi Bolandi, Mike Kalamba, Docteur Olandi, Mike Kalamba, Nene Ameko réfléchir à lui, Bobo qui loba, bino ba pasteur, bino ba docteur, surtout bino ba docteur, bato penza bo panzaka libumu, penza ya Bible, penza bo panzi libumu Bible, bo tali bino on sur la carte. Liloba na bino ezani par rapport ya différence parce que il faut qu'on dise a bien chanté, albité ka boy liloba. Malobi, elle est plus forte que les Écritures parce que tout le monde même n'a péché. La Bible dit que péché mon l'équipe va pécher mon sous dans ma case. Péché contre le Saint-Esprit. Voilà vraiment ils en a pardonné. Tout le monde aspire au don le meilleur. La Bible dit que don l'équipe va don mon sous. Mais pourquoi comme il ta parole na Saint-Esprit par le que ils ont dans le l'équipe dans ma case c'est ça il le bandé dans le pour les canons. Merci Randekita. Merci mon épiscopo Wayambo. Tout le monde est échangé. Tout souhaiter on a nous bienvenue. Bienvenue. Merci. Parce que au Katisa qui bibale, to pesin Nzambe merci ndengo zongi. Merci. Nalingi koloba boye. Intervention nanga na kati na sujet oyo ya l'inspiration et les écritures. Et le quoi liboso na ko exhorter et pas basali na Nzambe ezali balongola ba émotion balongola ba sentiment parce que soki tozali na ba émotion et puis na ba sentiment to kokokate ko défendre vérité pour na kotanga ko consulter ba message na ba réseaux sociaux. Apparemment c'est comme si il y a un problème au Mokoboye entre pasteur Lifoko, la personne de Lifoko, n'a pas pasteur Moussous. Ok. Ce qui passe un problème, n'a pas pasteur Lifoko. Écriture illuminée. Tika offrande nayo, kende lukande konayo. Ok. C'est ça. Yami Balé. C'est comme si le pasteur Bazali complexé. Liboso, il y a message.
il y a prophète Branham. Nde ozomona que etindi bato baloba n'importe quoi. Bakei même plus loin. Plus loin. Pona koloba ka inspiration bayembi wana ezali po akokende koloba j'aime Branham plus que Jésus. Alors, biloko nyonso wana ezali na nos sentiments, ezali complexe. Ngai nazali komona nano pasteur il faut côté du ciel. On nazali ko saluer en passant. Nazali komona pe pasteur Mike Kalamba ite. Oyo pe nazali ko saluer en passant. Mais plus nazomona vérité ya liloba na Nzambe. OK. Pour lelo pona soki sa introduction na ngai ebele ya ba pasteur bazali ko réagir par rapport ya message ya prophète Branham. Mais problème ezate mais soki tolandi histoire oko remarquer que ba pasteur ebele lelo na Congo awa na centenaire mosusu ayibaki écharpe ya batu ya Tommy Osborne. Oui. Ayibi yango akei nango wapi po azo onction ya Osborne. Mais bazobosana que Osborne na day ya prophète Branham atelemaki pona koloba que j'ai vu Jésus dans un corps appelé Branham. OK. Ngana koki koreniete naza mutu oyo natangaka batoyo ba précédent biso kala na makambo na Nzambe. Ba Kenneth Hagin natangaka ba Maurice Lilo natangaka ba écrit na bango. Alors tango Osborne a dit que j'ai vu Jésus dans un corps appelé Branham. Et yé Osborne paix à son âme ne wazali considéré le la père ya Mzaidi Nabal. OK. Yenda zali considéré le la père ya Benson Daoussa. Alors à ce moment-là, si Branham a prié pour Osborne et Osborne a prié pour Branham a prié pour Osborne, Osborne a prié pour Haïti Nabal. Donc alors bah on so Haïti Nabal a semblé la paix. Et nous avons dit que moi ndambu ya Branham na kati na bango. Très bien. Bon, on a la place où on lobby parce que lelo na sepeli na koyoka yo en tant que docteur yoza na ba dénomination ndenge ba message balobaka mais pour reconnaître prophète na niveau wana parce que ba vérité au lobby et loba makité soki toke na musique na biso pe to komona ke ba pentecôtiste ba zero zo banzembo message bazoye mango ba osana ngo ba succès notamment Marie Misam nze ba bima na Seigneur toi qui connais mon âme et pour toi mon Dieu et ça message prêché de William Marion Branham parce que les Forodiciens chantent la prédication de frère Branham. Et on me dit souvent, il y a frère Patrice. On me dit souvent. Que Jésus n'était pas noir. Et les gars, frère Patrice. Tu y es bien au paix, tu sais pas dans la monde. Voilà pour tout qui Branham, mais ça te doit y être pété que ça va bien au kuna. Mais tant que tu bébé, aïe Mbappé, frère Patrice, Mbappé, dit, Sylvain, quoi là. Alors, maintenant, biso bateau, tu as une ignorance pour comprendre qui était Branham. Tout le monde est bon, comme si. Nenge to kanga bango ba adoraka Branham bango ba adoraka Branham to bois kané en bloc mais lo histoire comme ko rattraper biso omoni nde nazolo baké to longola ba sentiment pourquoi parce que lo la pona ba Branhamiste na lo la pona ba église de réveil na lo la pona ba pentecôtiste ezate lo la eza moko. OK. Lo la eza moko. Très bien. Tokoki ko bois ka vérité te à cause ya makambo oyo ba sentiment to ba batu balingi ko créer biloko neti ba biloko ba ya ba équipe ya football biso batu ya Vina ya Vita plutôt biso batu ya Imana te ata kuna basali be to mango te non wana za bunzambe zati na likambo etali inspiration ezali plus forte que les Écritures. Naza ko ajouter pour Nakoloba que l'inspiration est ancienne par rapport aux Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures, ils ont fruits, ils ont produits, il y a inspiration.
Très bien. Tango, pasteur, il faut que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, je vois l'éternité. L'éternité, c'est le silence de Dieu. L'éternité, c'est le livre fermé de Dieu. Et kuna écriture ezalakite. Nzambe a déchiré éternité. Aye na kati na création. Et na kati na création, tango mutozo péché. Sko yebisanga nan. Tango nzamba lobi que ne touchez pas à l'arbre de la connaissance bien du mal. Ezalaki écriture ou bien ezalaki parole. Parole ezali écriture, parole ezali verbe. Et Jésus-Christ a dit que parole on adressé bino ezali esprit, puis ezali vérité. Jésus-Christ a dit que parole ezali écriture. Donc il y a une différence aussi entre parole et écriture. Il y en a. La parole est esprit. Alors, dans 1 Pierre balobi boy, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Tango bazali poussé par le Saint-Esprit, cela suppose qu'ils ont reçu l'inspiration. Inspiration wana etindi bango baloba. Maloba o bango baloba ki ezali esprit. Nde bakoya ko coucher yango sikoyo. Parce que les écritures c'est la lettre. Les écritures c'est la lettre. Nasimana yango kozala coucher, lokola ezali produit, ezali fruit à inspiration. C'est alors l'apôtre Paul Namukanda ya 1 Timothée chapitre 3:16 a koloba que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc écriture wana ezali inspiré parce que ezali mwana ya inspiration. Mwana na tata. Nani mukolo? Tata. Eza tata. Et nani aza makasi? Eza tata. Pour attaquer David à kobeta Goliath. Saoul a kozala na posa koyeba David te. Akotuna tata na yena nani? Akotuna tata na yena nani? Donc c'est pour dire seulement que l'écriture ezali produit, ezali fruit. Il y a écrit, il y a inspiration. Tala na Sinaï. Nzambe oyo azali esprit. Na kati na bunzambe na ye, na kati na monde na ye ya inspiration. Azobenga Moïse alobi na ye pona kopesa ye des tablettes. Nikolo wapi akokoma les 10 commandements. Les 10 commandements avant ezala coucher. Ezalaki nanu na kati na nzambe. Ezalaki dans le monde de Dieu. Ezalaki na kati na inspiration. Na simande les 10 commandements et kokoma écriture. Faut comprendre que l'inspiration ezali plus forte. Moïse akoya na 10 commandements wana abonzi yango likolo ya colère. Et tango apanzi yango elingi koloba ke écriture esali nini? Elongwe. C'est pour te dire, même la Bible est aussi dans l'écriture. Atabo pasoli yango. Nzamba na makoki ya kokoma lisusu. Au travers de son inspiration. Parce que yebisi Moïse, sala mabanga yakanamo. Tango eye, nzambe lokola inspiration za monde na ye, akomi lisusu dedans et dehors. C'est pour dire seulement que l'inspiration est plus forte que les écritures. Merci. L'inspiration est plus forte. Dans qui pasteur Mokalobi, au commencement était la parole. Si vous avez dit que l'inspiration n'est pas papa, mais au commencement était la parole. Je n'en disconviens pas. Au commencement était la parole. Quand vous avez au commencement était la parole, c'est parce que Dieu a commencé avec sa parole. Ok. Parole, on est avec l'écriture. Na uchi koloba ke tango bazoloba écriture. Docteur Fomumba paix à son âme, mon père. Alobi, beaucoup qui comprendre l'olate. Ceux qui vous a maîtrisé dans nos mabelete. Il y a kolobani. Ils ont senga ba pasteur avant ba pesa ba sens spirituel. Na ba argument nyonso bazo pousser. Bazo nga quand même atana dictionnaire. Ba kende koluka définition ya écriture. Vous avez
écriture ezali kaka lettre. Eza lettre. Ou ezali ko permettre batu bako kako se communiquer. Ou ezali ko permettre batu bako kako exprimer ba pensée. Mais tandis que la parole c'est le verbe. La parole est spirituelle. La parole que je vous ai adressée, ezali esprit et ezali vérité. Jésus-Christ c'est moi quoi définir en que ezali esprit. Comment il faut réduire parole dans la lettre? Bon, merci. Toto, pour te comprendre. Pasteur Lifoko, tout le monde toujours pensé à Moyembi. Dans Moyemba qui a ça deux exemples. Il y a des grands prophètes. Alors, regardez Moïse. Pourtant, on a dit que l'inspiration est plus forte. Il fallait que limbo est là-bas. L'inspiration est la plus forte. Abi potana nous Moïse. Tant Wayaki, aye na mibeko ye moko pa bana Israël que non en tout cas nzamba lobi boko ko linga ba pagano te bino fubo linga na kaka bino na bino boba na kaka bino na bino. Mais lui-même s'est marié à une païenne. Alors cela montrait la vie de Jésus-Christ. On a une révélation parce que l'eau comme Kalamba azobo ya bomata na ba révélation. Oh, est-ce que comme vit à Jésus-Christ et né mutaka sel ba buso ba na pour après et comme la vie de Jésus-Christ. Après si premier exemple wana. Deuxième exemple alors que Jésus-Christ est bis ba école. Que na étape to komisi ko fobolia nzoto na ngai bomela pe makila na ngai. Ba yekoli batali na liloba. Liloba pekisa ke moto ko kolia musunya moto nzoto moto te pe komela makila ya moto te za sorcellerie za kindoki. Mais tant que yoki Jésus koloba ba bien cette fois-ci kindoki linge banda 60 bakimi. Bakimi parole oyo ba défendre kango ba to ba so défendre côté parole. Mais ba yekoli musu batikali. Il y a deux exemples au pasteur du Fokodicien à Pesaki. Parlant de cela, au Kolobani. Ozomona, ezali na sagesse mosusu. Où est-ce la enseigné parmi les parfaits? Batobeli bako comprendre te. L'interprétation est bandi na pasteur il faut côté. Parce que le lot kobo ya interprétation, kobo ya inspiration, ezali kobo ya même évangile ya apôtre. Ah bon? Oui. Pour pas bien sur ce sentiment là, il faut tout la monde a liloba pour moi il faut quitter la parole pour parole à confirmer en haut. Ésaïe 8:20. Balobi à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Azui ba exemple wana na ancienne alliance aye ko expliquer yango na corps ya Christ na tina ke peuple ba ko kozoli lumière oyo bande ko musu bazo benga illumination. Comment mutu akoki kozala illuminer sur la inspiration te na peso exemple apôtre Paul tango azali ko réclamer droit ya ba prédicateur azongi na loi alobi Moïse alobaki na loi soki ngombe azali ko nyata kona na elanga bakanga munoko na yete. Pour la toni question, est-ce que Moïse abandaki kolobela pona ngombe? Pour la lobité, il parlait de nous. Interprétation. C'est quoi ce qui ndeko wana koboya lobake biloko na bino wana biloko na mipo tozo contrôler moté, faut y atterrir la parole. Paul a expliqué que biso nde bangombe. Donc ce qui va bien qui biso bangombe to sileka to komi banyama. Ofingi pasteur ofingi. Tango azo expliquer que ngombe aza serviteur parce que tango moté azo teya. Azo libérer semence ou ezali spirituel. Ah on a besoin un peu bataille va comprendre bien. Très bien. Paul a dit nous avons sémé parmi vous Corinthiens ce qui est spirituel. Où est spirituel ezani enseignement. Parole, écriture. Très bien. Et puis, alobi, ni ne kozanga potobuka pe weza temporaire. Donc, monte ya zangombe. N'a qu'à plus loin. David a zali ko expliquer Israël. C'était Pierre plutôt. Abandi ko expliquer bango. Alobi botela David, patriarche nabiso. Alobaka, je ne mourrai point, je vivrai. Mais David a kufa. Tombe na yeza na kati nabiso. Donc David a kosaka. Pierre Azongia Lobia, il ne parlait pas de lui. David abanda koloba makambo wana parce que azalaki prophète. Il parlait d'un homme et c'est l'homme en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yango
on a même écriture au batubazo tombo l'écriture. Ceux qui ont une inspiration ko exploiter écriture. Parce que combien bazana na Bible na banda kuna bango? Est-ce que bazo comprendre makambo ngo za na Bible? Bible lobakate. Bible pesaka tika na yebiso papa. Bon. To comme la place à moi. Là on a évité, je vais scandaliser les gens. Un ministre authentique pour enseigner azana posate ya kovanda banda tongo tu pourquoi azoluka na kati na Bible na côté ya nini? Na côté ya nini? Non, c'est le Saint-Esprit qui donne les sujets. Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. Tant que il faut kolober la oyo. Alors tu peux utiliser la Bible et le témoin. Et il y a confirmer makambu oyo. Esprit à sala. Très bien. Voyez, il y a monde au monde na boki kolobela inspiration fondamentale. Oyo ya ba apôtre ya Christ, na ba prophète, selon Ephésiens 2:20. Nous sommes édifiés sur les fondements, c'est-à-dire tous édifiés na mateya na ba prédication ya ba prophète. Il est vrai que ba mususu bazolo be ko zala un débat que ba prophète wana ezali ba prophète ya Christ, mais ngai à mon humble avis, naïbi que ces prophètes là, ce sont des prophètes de l'ancienne alliance. Parce que bangonde bakokaki ko prophétiser pour na kobotama Jésus, pe souffrance ya Christ. Et les apôtres baye bateyi bisos likambo eteli résurrection, pe retour ya nani ya Christ. Siko likolo ya owana. Nde sikoyo ba masorette. Batoyo basali Bible, baye ko sangisa makambo oyo ba prophète balobaki. Na ba apôtre basali un livre otozo benga Bible. Autres qu'on considéré comme les écrits par excellence. Pour l'apôtre Paul a lobby comme sage architecte. Naïba qui coach fondement. Mais pour tout le monde, ça la que bandenga koto. Nikolo. Autant que tozo ba inspiration. Oyo nzambe azali kopé c'est pas ya mosali na ye d'une manière particulière. Et cette inspiration maintenant est à la contrôler, est à la jauger na kati na ba écriture. Ah, aujourd'hui, il a inspiré. Ok, d'accord. Tu peux maintenant te vérifier, Nini. Et le cause de l'inspiration. On appelle ça exemple des heures. Israël, Babataki, Kolokotaman. Mais Ebongaki, na mwana ya Israël, Moko Aliakaka, un homère. Supposons, il faut actualiser 1 kilo ya man. Mais tant que Batubazo Kende ko ramasser Baman, Bamousous Babandaki ko ramasser belé. Mais avant ya kolia, ya kananu yango ba joje yango. Okay. C'est pour dire que ce qui est l'homme to accueilli cause inspiration particulière. Tant oiseau ya na yango, akoki kolia yango te to kolia sanda ko na yembala moko te. To ko contrôler ngo à partir ya écrit, ya écriture. Très bien. To contrôler ngo OK d'accord, ils allaient confort, ils allaient boyer, ils allaient boyer. Yango moni même tango bazali ko sa la Bible pour bandima ba épître dans la nouvelle alliance balaki na posa il y a des critères ou des facteurs. Il y a liboso c'était l'orthodoxie. Elingi koloba ke makambo zoloba makambo yo komi na épître na yo ezala conforme na doctrine ya église. Ya mibale apostolicité. Elingi koloba ke yo muto komi makambo yo ou rassurer biso que tu étais avec Jésus. Et puis deuxièmement, ou bien aux alaki moko ya ba disciple, ya ba apôtre o ba vandana Jésus. Na simande ba kondima document na yo. Donc les loboye ba interprétation par donc ba inspiration particulière. Écriture et contrôler yango, et contrôler yango, mais l'inspiration est allée plus forte, est allée plus vieille que les Écritures. Donc par là, Mike Alamba a raison, parce qu'avec toute révélation, il faut qu'il t'amène. Il y en a tout le monde docteur. Je crois apôtre Paul. Zambala qui s'est banni à ma empire. Il s'est lié à Yango. Il a lié à Tepo. Il a lié à Kamote. Zambala qui s'est dit que oh, il y a un béni, puis il y a un empire. Parce que surtout qu'on vérifie dans les Écritures de Balobiwana. C'est ce que Dieu a déjà dit que ça qui est beau lié à Moté, ça m'a dit à Mamabé.
mais yé moko muto alobaki to liango yango il faut autant wa yembi alobi na suka parce que to ko chita alobi quand un homme chante sans l'esprit de Dieu en lui, c'est lui est semblable au cymbale qui retentissent. Quand l'inspiration vient, est très différent. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas prêcher comme ça. Mais tant aux autres, mais moto ya zana molimo parce que tout le monde m'a équivalence, il y a inspiration, tout peut esprit, c'est le Saint-Esprit. Tango Pierre a commis nanda kwa Corneille. C'est alors qu'il a compris que miselekete na bakoba eza wana te. Oh. Ah, eza penyoka te. Oh. L'inspiration papa. Pierre a comprendre que koba tongando balakisaki ngana lia wana te. Koba ya solo eza Corneille. Ah bon? Na bato ndako na ye. Pourquoi? Parce que ce sont des païens. Bangonde bazalaka considérer lokola miselekete lokola bambua. OK. Netango moni bazali baptisé na Saint-Esprit. Ah. Ba komi kozwa prépare ya Saint-Esprit lokola biso. Pierre a compris. C'est cette inspiration là ekokoma malelo. Sikoyo tango kozwa lettre ya Pierre, okoki ko comprendre que non. Pierre déjà zwaka inspiration. Lettre esungi ngai pona comprendre que kati na bayuda na bapakano mundelo ezali lisusu te. Noé na arche nani mokolo? Noé na mokolo arche. Arche ezalaka na kati ya Noé. Azotambola na Noé. Na sima Noé nda kozwa arche akobimisa yango. Imone na miso papa. Donc tamarambo eza pinta vaste. Esaïe alobi l'esprit du Seigneur est sur moi Esaïe. Si on t'a bien dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, moi Esaïe, il m'a envoyé, il parle de lui. Mais le jour où Jésus-Christ a joué livre, dans Luc chapitre, je crois 14, alobi, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est à côté. Donc pendant qu'Esaïe disait que c'est moi Esaïe, il parlait de Jésus. Mais oui. Mais oui. Mais c'est clair. Mais c'est vrai, ça on doit comprendre makambwana. Azana posa ya inspiration. Azana posa ya inspiration. Ataba tubaza ko soutenir que non lettre, tout ça. Na yebisio que eza inspiration. Batebele bazana ba lettre ngona bandako na bango. Mais bazo ko ko exploiter ngote. Très bien. Ce qui inspiration y était pasteur, prophète, docteur, à comment le côté, à comment la Bible kaka lokola ba papier, lokola livre de géographie. Combien batele makaliboso awa po abanda ko expliquer musu ayaka alobi bandeko nazana makambo kote bino mais pour comprendre ngo il faut nazonga na lycée moko bonkoko ezalaka na mboloko na nkoi abandi ko expliquer mboloko na nkoi liboso église. C'est parce que dans la Bible il n'a rien vu. Inspiration n'est kolobisa Bible. Inspiration n'est ko sala que Bible ezala eyokama bato ba comprendre makambo bazoloba. Si tu comprends bien, tu dis que tu as parole. Il faut qu'on dise que non, aboyi parole, mieux que non, l'inspiration est plus forte que les écritures. C'est ça normal, hein? Est-ce que tu as boyi parole? Ngana boyi parole, ngana lingi parole, na lingi écriture, ndenge prophète Jean-William Mesana ko benga yango bandeko. Nazo benga ndeko boya ko témoigner. Nazo benga ndeko boya ko témoigner. Tango azo benga bandeko wana, azali ko benda ba portion ya ba écriture et ko témoigner inspiration. Oyazui. Très bien. Oyazui. Très bien, merci. Na monto succès à docteur. Ndeka ba pasteur rebelle ba intervenir na sujet moto moni penza que comme le gola élection ya Barabbas na Jésus-Christ. Si j'ai un ilisa on dit moi donc to comme une élection. Yezo akufa to baka lifoko na ikulusu to Mike Alamba yewana Barabbas to sala seconde nini. Maintenant tout le monde va tout tikaye baka Jésus ba mais Jésus était baka kufa. Tout le monde voici l'homme abimi. Voici l'homme alobi. Ah mais c'est diabolique parce que ils ont le ndoto ça il explication à mon c'est révélation
bato bayo ki yango epesi bato kanda babine na voici l'homme yango bina seka bina bazana parole te vraiment voici l'homme biloko nini yango voici l'homme alobi et interprétation oyo voici l'homme apesi biso ya ndoto ya Joseph parce que Joseph alotaki ndoto ande yango eza parole explication ya ndoto eza oyo Pharaon alotaki yango wana ezali inspiration. Bon omoni eza na makambo mosusu koloba ngo na contexte nango très bien eza malamu très bien parce que eloko voici l'homme alobi alobi na ye malamu mais problème na ye bato bazali na oreille circoncité pour na ko comprendre langage na ye na kati na ancienne alliance toza na bandoto mibale bande ko ba supporter nga na benga ngo mibale pourquoi na lingi ko sala kaka parallélisme entre ndoto ya Nabukadnezar na ndoto ya Pharaon. Nabukadnezar aloti ndoto alobi babenga ba magicien babenga bato mayele tango bakoya bazana devoir mibale bakoka kopesa ngai ndoto na loti et puis bapesa yango explication. Très bien. Ndoto ya Nabukadnezar soki na lingi ko typifier yango awa nazali komona yango inspiration oyo ezali écrite te lokola ekomama te etikali tout un mystère. Très bien. Po oyeba yango esengeli o assister na conseil céleste ozwa inspiration comme Daniel oya siko na inspiration wana potango koloba yango na simande ekomi écriture. Très bien. Tandis que epa ya Pharaon amoni ndoto akangi ndoto na ye. Explication. C'est-à-dire akoma yango na motema na ye. Tango azoya koloba yango bakoki kokoma yango etikali lokola écriture. Donc en quelque sorte tango Pharaon azoyebisa Joseph ndoto na ye eza lokola azomonisa ye ba écrit ba écriture ya ndoto oyo akanga na makanisi na ye mais eza na nupushe lokola lettre te. Très bien. Très bien. Nde à ce moment-là sikoyo inspiration ou ezali plus forte que les écritures parce que soki lettre ezalaki facile Pharaon ye moko alingaka limbola ndoto na ye abenga kutu banganga babenga ba magicien ba koki te. Inspiration lokola ezali plus forte que les écritures nde omoni sikoyo tango nani Joseph a expliqué yango expliqué mo sans problème tango ndeko lifo kwa lobi keno inspiration tango ezali koya et pas ya moto elle fait dresser les cheveux elle fait pousser des cris elle fait dire amen et alléluia. Zama pambola yiko taza. Amen. Mais est-ce qu'il y a que ça ba sagesse mususu faut que tu parmi les prophètes. Ya mo très important. Ya mo ba ba mamba ba eke bino bo comprendre to bazo finga biso ba soso ba mabata tout ça mais niveau mususu ko komi yango te ko comprendre makambo te. Problème na bango omoni ke mutu na mutu mboloko na mboloko akomisaka maseke na ye. Mboloko atali boso mpakasa akokomisa maseke na ye. Omoni ngandenge nazali awa. Nga nazali mwana école ya docteur Patrice Fumumba. OK. Donc mon père ata yo obimi selinga nani na koyebisa yo l'unique personne ou assistaki na conseil c'est mon père. Très bien. Lisumu na bango ezate po banjimi ko benga mababranamiste. Et puis bango nde bamibenga babranamiste te. Batunde ba benga bango. Ndenge moko pe ba protestant. Batikala ko mibenga te toza ba protestant. Catholique nda pesa bango kombo ba protestant. Oui, Martin Luther a telemeli bango. Très bien. Ba oyo nde bazo mi benga église de réveil bango moko bami ponaki ke toza église de réveil. Ozomo. Siko église de réveil eza réveil te na bambunda. To na banzembo mbango mbango. Réveil ya solo ezali nde na kati na connaissance. Très bien. Là où la parole est expliquée. C'est là où il y a le réveil. Très bien. Donc ndenge zawana mon épiscopo bande ko bayi ke la biso mpiko lo les amoko très bien soki bango bazo kanisa ke biso ba dénommé dénominationnel
tokokota te ate bakosuka biso pe tozana kati te bokota na bino me ndenge ya bino na nzambe ndenge bokoyokanela me de voie normale nde eza mpe nawe bofuti biye bokota wana nde par là bokota te parce que boboyi kondima révélation oyo ezali prêché par William Marion Branham mais na ndenge ya komikitisa te na komikitisa nyonso même frère Marion William Branham il a prêché Jésus-Christ Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ Dieu. Le frère Branham a prêché le baptême au nom du Saint-Esprit. Nous prêchons le baptême au nom du Saint-Esprit. Mais pourquoi on les a place ni selon les hôtels à Makambo? Problème na le bien problème il y a pas ça. Au papa na bino ndima Branham. Et bandana bisoté. Et bandana bisoté bandana Corinthe. OK. Et ça na ba oba mibengaka ya Paul, ba oba mibengaka ya Pierre, ba oba mibengaka ya Apollos. OK. Mais parmi ba kombono so tanga makiwana, muto akufa na croix azalaki moko, c'est Jésus. OK. Et bato nyonso wana bazalaki baptisé au nom de Jésus. OK. Bato ba kokende dans l'affaire. Et ça ba oyo bazo batisama au nom de Branham. OK, très bien. Mais ba oyo bandimi Jésus-Christ comme l'unique véritable Dieu. Peut baptiser dans Saint-Esprit. Peut bazu baptême au nom du Seigneur Jésus. Lokola biso moko. Porte za moko. C'est Jésus qui est la porte des brebis. OK. C'est Jésus qui est la porte des brebis. Merci beaucoup. En tout cas, docteur, tout ça qui béni, vraiment la sagesse oyo. Ma pasteur, c'est pourquoi botangaka. Botanga bamsupi batangi me baketanga na lobanga na bino ba courant théologique ezami balé. Na sina lobango. Tout ça na théologie fondamentale, tout ça peut la théologie libérale. Bamsusu bazo ko croire la parole de Dieu comme étant un livre kaka et la connaissance tout ça. Bamsusu bazo croire que c'est la parole de Dieu n'est une inspiration. Ils allaient nzambe bazo croire que nzambe n'est talobaki. Alors, tout comme na temps il faut connaissance et mata pour mokiliza vraiment na ba problème de délai. Vous savez que bateau boye ko sauver pour nous vous la paix à guérir pour vous la paix na ba connaissance. Nga il y a des fois tant on a soutenu un pasteur du Forum du Ciel bateau belé ba batena ka moi rigueur pa nanga ke ndeti ozo lekisa ndeti boye. Dernièrement na otota vidéo mo ya Golden Poi azokumisa mukuna bokeba o fait la histoire fait la histoire bien. Voilà. Obi Pierre akata mutulitoi ba pasteur belé baté ya mo so ba peso le thème na ke Pierre akata ke litoi na limite ko ba na mabe. Donc ba pasteur mingi ba lobe on ta akata ke litoi ba c'est que son bénédiction ça. Ta akata ke litoi ba lo ba te ko ba benga na mu ko yo o sali mabe ko kati mutulitoi ali lo mo ba c'est que kaka ba reprocher pété ko nonde oni o kati litoi. Mais ce que tu y es pour te défendre, ba musu to peksa o te bi no makamanza ba sala ngo boete mais o tsulo ba awa depuis banda ki natanga ba apôtre makambo to so potana o Jésus-Christ a vifa ki yango comment ba sala tout que Jésus a kufa c'était par rapport ya débat quand ba écriture ban Thomas pena ba souffrance sacrificateur ba vendre ba bijo yo a so ko bebisa cop na biso parce que tant pas au bon Jésus ba moneke ba sa musala nzambe ba bi que no tipo aye na maté on dirait za ndenge biso te yarati. Basale ba test tout ba ina mosa ndumba basala bo yezo ko abebisa ka mangamnyoso ba bien tout fois kufa pour yo banzambe te ya mamalamu. Alors yo ozo mona kozana vérité keba la vérité ozo kwa kozana parce que ba obo ba bomaka yesu baza mona ke ba sala musala nzambe mais ok ba yeba gite ke baza ko sala erreur grave ya ko boma nzambe na bango oyo ya ki pona ko bikisa bango yango Jésus moko abike mawana o Jérusalem. Tant on a ligné ko ya ko salisa bino na big sabino na bomba bino ko soso bomba ka bana na sema papu mais bino moko nde batu boyaki et maintenant munguna ko ya ko buka le batika na mira lamentation dernier message amis nazana pasi na motema pourquoi parce que nazomona biso bato esengeli tozala modèle parce que tozana bible moko. Même bande kondenge bazolo bake bato message bazana brochure bazo ka brochure lokola absolu soki eza bongo ba pasteur nyonso bazo koma ba livre baoteka ngo pe batika kokoma baoteka ngo oui batika kokoma ba pesa banjimi na bango kaka bible ba pesa bango kaka bible. OK. Problème ezali ke wana ezali eloko bokoki kofundela baninga te yo po koki kokoma okomi pe ba oya yo pe babandi kotanga makambo zotanga
Autant que bazo tanga Bible, bazo vérifier livre na yo, bazo zo lumière, ya makambo yo lobaki. Kokoma brochure, kokoma livre, ezali kobo ya autorité ya Bible te. Tout à fait. Bible est un livre par excellence parce que ba grand prophète Union Sowana va s'inspirer qui na Bible pour pas luka moya pour faciliter. Eza lokola moto azui musuni atafuni na minu apesi mwana ya bébé. Pour ce que tu lié musunya mobimba akukukuli angote akomela kaka soupe. Alors tikanga na liango na monoko na ngana sima ozui ba mama bana osala bongo tina monoko mwana. Nde eloko ezali place wana. Eloko nazo senga epai ya ba pasteur. Église eza na ba doctrine ebelete. Doctrine eza moko c'est l'amour. Tobosa na ba appartenance na biso. Mais tout le monde a dit loba na Nzambe, tous à la ini, tous à la soudé. S'il y a un sujet où est-ce que tout débattre, c'est le quoi liboso, tout ça la yango avec douceur, sans parti. Tout ça la yango avec amour. Et c'est très important. Ba débat nous sozo mona oyo parce que mutu na mutu bimina école na ye. Mutu na mulinga, mutu na mutu alingi yenda bima. Atombo la école na ye ba mona ke yenda za danser. Oh makambo danser zate. Vraiment na pécho merci. Na péché communauté mobimba ya CDDJC Mbote. Na bosanité servante ya Nzambe Mireille Mbenza Fumumba. Maman na péché Mbote place ozali na libota mobimba. Na péché pasteur Mike Mbote. Mike Kalambai. Na péché pasteur Lifoko du ciel Mbote. Le beau cas du message. Toza bandeko. Merci beaucoup. Merci Tokutani prochainement. Merci Tozaki Béni et pas docteur Mutombo Kadisha. Vraiment, c'est un docteur. Pour moi, on a quand même une nouvelle tendance parce que quand moi, ma camarade dit que ça va pas déplacement, mais en tout cas, bon, nous parce que à la mâchoire, à l'obara. Quand il est déjà bateau balandi, émission va pas molami. Hein? Sauf pour mon lien, au titre de la voici le matin là, il faut saler sous bien, au titre de dans Tindeli sans presser Jean Bosco Kindomba tindela mo ba pasteur ba vulu voye kaola tindela mo ba tebele ozana numéro na bango tinda ba me kotala parce que il s'agit de la parole de Dieu tout est à liloba Nzambe Nzamba ko pambola biso au travers musala o to kotali prochainement Nzamba pambola biso. Merci. C'est tout quoi. Vraiment. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.